Poussa micro papa. Bonjour, bonsoir bande de Kobalandi à www.voiceofcongo.net. Toujours dans le cadre de informer bino. Et l'autre yambi oyabiso de Ernest Likio. Oyo Azali, membre ya parti politique au Babeng Nord. Si je sais la prononciation bien évidemment de Ernest. Nord, hein? Hein? Résistant. Résistant, mais. Parce que résistance, c'est papa, c'est autre chose à la pembenne, non? Résistance, c'est vendu au Kende. Et puis, tous ceux qui sont battus dans Nzela, premièrement, on a fait Simbote na battu tout Bazolanda. Parce que nous avons Zika, alors, on a habité ceux qui ont commis bas pompier. Et puis, tu as moto parce que nous avons Zika. Alors, une minute, tu as une étiquette, non, il y a parti mon bien groupe Mogo. Et ça, mais pendant qu'on précisait que Congolais avant tout, résistant à la deuxième position, et puis la famille politique, ils allaient mi-balé. Il y a un beau sanarate. Où ils allaient na solo, batikali na nzela malamu, ils allaient au biso tozomona. Depuis London, ils allaient à London. CRC, avec ça, la musique, il y a ça, belé au tomona, on a niveau au sakanate. Et puis, tout oyoyo, déplacé qui, longwe. Na groupe o ezaki ya biso liboso to bande kozala suite te ya discours mais suite ya gestion ezalaki malamu te nde balongwe na sima ve na biso ndala wandala sali énorme na ndela malamu mais résistant na nous congolais parce que énorme ezali mouvement résistance certes ezali mouvement résistance donc nous prenons la vraie résistance. OK. Voilà. Donc, toujours prenez la vraie résistance. Na bande ko tapé na Facebook nous si ya moyo kabola pe émission pour batbala ndayo pe à partir ya yomoko. Merci na éviter parce que na zana toujours pe ça yo temps. Donc d'accord. Habitude pena ce ko kabola bona robimondire mutunaza na yebana pe belete bon voilà. Mais faut batalo balanda yo à partir ya plateforme na yomoko. Ba mona yo pe le long de Ernest Oyambie mingi pona mai masila koleka dernièrement tout était comme on a papa wazel papa na yo na résistance papa Honoré Ngwanda oya sila biko pesa bino idéologie ya kotelemela banguna ya kotelemela ba kolabo ya kotelemela bato nyonso bazali ko evre pona Congo etambola malamu te tout cela comme on a eu le lot l'autre to mi connaissez koleka tout cela comme on a eu sili ko bengisa bandeko ya opposition attendre bango loboko pour na baya ko bunda komba ko faire partir Joseph Kabila na pouvoir et asila ko sala 7 points moko boye wa asila ko élaborer yango pena pendant temps molai et na makambo nyonso wana ba réaction ye kili batu misusu bazala qui content parce que batu belé bazala ko benga na unité opposition peut de cela comme on a ndeko Félix c'est de cela comme on a ndeko Vital Kamerhe tout cela comme on a bande mingi ya MLCP basila ko senga unité opposition et sangana mais bazala ko déplorer liboso que résistance balinga kate ko sangana bango pona nini papa ngwanda ko sangana batele do papa ngwanda epé attendre bango mais donc batu so ba sepela ki na kota mais so pe baté mais là ki ngo ba sepela ki ba mais comment est-ce que Yé Moutazali, leader de la résistance, que même de opposition, ou à Kesaki Bango, qui baza ba collabo, il est là comme autant de bango sous mais na évité bino na idéologie na bino boye ko na résistance le lo comme il peut qu'on dit parce que c'est la résistance car le bon qu'on dit ma constitution na ba opposant au bino par ailleurs votre taka bango ba collabo. En tout cas, merci non pour la question. Peuple congolais. Ce que je veux parler maintenant, ils ont en Congo. Ils ont les camboutés, il y a un clivage politique, ou bien sûr il y a un tiraillement, il y a un macamounion, surtout Zouabilo, on a tout le temps on a mopandi. Awa tozo zo makambo Congo loko la maille, où ils ont la couleur. Bisognon surtout tous les Congolais. Mais avant l'oba makambo yo, suite il y a question tuninga où ils ont mingi contenu, il y a je pense à l'occasion président apparaît comme son nom au Sala. Ngai lo liboso papa no ngwanda kotika la papa. Akozara jamais camarade nanga non plus ceux qui pena za papa. Pour la révélation batu baye barate baye balelo. Je me permets de le dire.
ngai Ernest Likio soki ngai mususu kobota makote oyo mutu oyo abanda kosala na papa na ngai sika moko ezali Général Bosangue. Na bateli fonction ya papa na nga po bato ba identifier yete awa na Angleterre. Mutu oyo atindaka Général Bosangue na mboka oyo bo vérifier bien tango yaki ko bongisa renseignement yaki ko bongisa charme ezali Monsieur Honoré Ngwanda. Donc tango nazo ba Monsieur Honoré Ngwanda ezali papa ezala raté kaka papa na sens musu ezamna papa. Et puis nga ko servi na Monsieur Honoré Ngwanda to sa nene isika moko. Mon père a lobi, maintenant c'est ton devoir de le faire. Na révélé secret mususu o peut-être na ko garder en pona nga moko. Bo vérifier na ba livre Monsieur Honoré Ngwanda bo mona kombo Général Bosangue. Bo benga bato bo ye moko papa ngwazana na bo mona Kinshasa bo tourner secrétaire particulier ne en Angleterre. Bo ye ba kombo ngo ya Likio et hôtel wa. Et puis nani la famille ba Likio ba botami comme ça bo yora sko ko retrouver moto azo sola na bino. Parce que au mona bato musu ba nga kanza ko botama na poto za baso eloko ni c'est pas eza marambo eza importante. Et loko ezali no za Congo. Donc, nous avons respecté Papa Honoré Ngwanda comme dans nos papas. Mais Papa Nanga Ibsanga Lomoralobi, mon fils, l'ikambouya vérité et l'équilibre biologique. Parce que vérité est un lien où ils ont kangisa yonan zambe. Parce que ceux qui papa n'a eu aboti on a zana lokuta. Ngai na kotikala mais yo na vérité nzamba ko déplacer onanga ko sepelate na zala na lien biologique ou bien na lien moko boye ya musalobe professionnel et karanga par rapport à lien o ya bové ya vérité le nzambe na kolinga ngote na lingi ya vérité alors koloba ou bien ko critiquer ou bien ko tala na eloko moko nazomona eza malamu te na discours à Monsieur Honoré Ngwanda ce n'est pas que na ko isa Monsieur Honoré Ngwanda non. On est à papa mobimba. Kolobela Monsieur Honoré Ngwanda, je vois mon père à moi. Mais eloko oye salingai nazala résistant. Na telema pona combat, c'est pas parce que mon père a travaillé na Zaïre. Non plus parce que papa Honoré Ngwanda tazaki ami à papa na ngate mais na banzela na musalo ya zwa kanzamba tombolier papa na nga pas mi retrouver même pas. Na yeba ngote. Mais les discours, on a la discours patriotique infaillible, discours idéologie, oh ya résistance dans le sens que notre pays, à présent, la RDC est occupée. Effectivement, Morango est occupé. Mais ce nom de lobby, comment na yekuto et bandi makasi herba établir Joseph Kabila Otobengara Kanambe comme président en 2001. Ngakutu, je suis allé plus loin les sous n'a vérifié que tangu kaka Laurent Désiré Kabila yaki na force étrangère ba militaire rwandais ougandais ba misusu wana tout ba zimbabwéen force wana déjà étrangère militaire o yaki na kati ya mboka lati déjà occupation selon convention y a allié au ya Hollande y a 1907 donc et bandi na 97 occupation na kati ya mboka na approfondi ku likamusu plus yango siko pona nga nazo kwa na discours Monsieur Honoré Ngwanda loba eza ya solo puis place nazo tirer lisusu mayele et puis confirmation à discours wana eza na Bible lobi résister au diable et il fuira loin de vous. Nani diable. Biso tout ebi ndoki abomaka, ndoki asala mabe, ba mama na biso, bana na biso baza violé, ba boma ba sala ba mabe et pas batouana. Je le considère comme étant diable. Raison pour laquelle Nathalie na papa oya lobi makambo soki ngai na sale le côté. Eza le quoi discours monsieur Tshisekedi alobaka non assistance en personne ya nini en danger. Yango alobi non pour na Congo na koko fanda kimia te
Natali te loko biso tokoza na poto Natali agité Natali makambote. Moi je me suis investi en ça. Nanzela il y a résistance et puis na eko travailler na kati ya pareko direct na discours wana. Ngai na telema pona ko défendre idéologie ona ko ko kabolango tena mesonore ngwanda. Ba tu pe belé ba ko découvrir nga na nzela wana. Mais yo nanga oyebi ke émission à liboso na sala na benga ba jeune, n'est-ce pas? Ouais. Là ta capsule mobo ya vert. Alors, ezako ka mwa mingi to travailler na discours wana lelo yo oyo nga na yoki na papa et puis na ponanga géniteur ya makambo nga na koteli ata batu musu batelema nga na yoki non pas mesonore ngwanda on a au défendre idéologie wana tina suka yango siko nga na ye pona lo baboy allocution ya Monsieur Ngwanda Papa Honoré Ngwanda batu ba congolais bele balinga ko tia polémique tant na bando ba Monsieur Ngwanda te ba vedette ba star to benga bona communauté Lumumba to benga Papa Lumumba te ça peut se comprendre ce bokinga la bengi Ngwanda ou bien Monsieur Ngwanda et ça normal makambu Papa Honoré Ngwanda lobi ndeko na ngai eza lokola bazui résistance ba meisi résistance poison eza lokola bazui résistance ba wandi ko kata yango eza lokola bazui résistance ba wandi déraciner yango sur ezaki nzete pone koya et puis bazui résistance so ezaki sukali ou bien mungwa ba kotisi yango mai ba diluer goût nango saveur nango. Alors Monsieur Honoré Ngwanda Papa Honoré Ngwanda alakisi biso loko moko alobi na biso boy pona bolingo ya Congo mutako petse bitumba Congo asanini azate na 2006 ate ya biso loko mona Londres alobi ngai nazo bunda bitumba o soki lobi bomoninga na bimi bino bosa nini bo continuer na kosite non si alobaki bo siko nga na moni discours ya papa et bimi mo libanda. Makambo avec beaucoup de douleur. Et bimi libanda ndenge. Oui, nazo expliquer. Biso to uti na école o expliquaka. Ezate lobaka likolo. Expliquer tout. Dans 7 points ya Papa Honoré Ngwanda. Ngina yebisa batu. Asia loba ba point mususu. Mais tika na ide batu na likambo. Discours ya Papa Honoré Ngwanda defandi na concept moko politique. Ya establishment. Establishment, batu to se ba comprendre eza terme o eza ka ba lo ba en anglais establishment eza le ko établir établissement. Mais à l'objet on a sens ya vocable français, à l'objet on a sens à concept politique. Son ki ba lobby neti politique ya Autriche eza concept politique et linko laksage mutu azo sala makambu aza ko ignorer les dangers. C'est-à-dire azo kitisa mutu sans la danger zo ya liboso. Omoni concept wana. Second concept o establishment et l'inte ko laksa ko établir establishment normalement na concept politique ba tu ba vérifier mingi linga ko lakisa que bato baza lourd, bato baza fort, basangani pona emoniseli na bango et puis pona privilège na bango. Ce qui beaucoup landa discours ya Trump a télémé l'establishment. Balo barato kende na bongo comme ça to banda ko expliquer à la congolité. To bandi ngona na sens one establishment ezanine. Ce que beaucoup comprendre na 7 points moi je préfère na sala ngoni surtout na 3. Et là bali bosso o ezo capitaliser 7 points à mission ngona parce que misu sota loba ona acha loba ngo avant mais bato ça té. Nazar expliqué. Mais son nom a lobby tendre la main, il a tendu la main vers la classe politique. 2 a lobby a proposé bango ba quitter l'institution. 3 ezali plateforme au arbengango ya salut public, n'est-ce pas? Ouais. Ce qu'on t'a expliqué peuple. Establishment dans des tolobaki. Ezali contexte politique.
yaza leader bato ya bengisi baza pe ba leader non si au moins siko ke ba otia posa na ba onde ko tambola pour leur privilège. Ouais, Thank you. nous ça a un intérêt. Mala siko o remarqué na ba leader wana nyonso ezana eloko mo ezozanga ba baza en relation te na peuple, y compris Papa Honoré Ngwanda. Oh oui, parce que makambo ya loba na biso alobi ke la connaissance, savoir et sa pouvoir. Le lot siko apesi biso pouvoir ya loba ke classe politique ango bazali ba élite politique wana tout bazar ya lokuta. To comment benga bango ba kolabo. To comment lakisa batu makambo nyonso tu ya mabe o bango bazo sala. Moana éclairage à Messono Ngwanda. Le lot Messono Ngwanda attendre bango loboko. Attendre bango loboko elinko lakisa na ndenge nini. To lingi to expliquer peuple congolais. Mais avant de expliquer peuple congolais, to comprendre que Messono Ngwanda azali na mouvement na yobi famille politique ne bien mi apareko ya résistance. Ce qui a le soulèvement populaire ezalaka parce que pour na biso tobi ke mboka zanini occupé. Ça dit ceux qui peuple ezotelema pour na mboka za occupé aboto lelo ko na ye oyo bazui yango na bapaya. Mais classe politique oya bengi ba benga ka soulèvement populaire pour na article 64 ya constitution ya RDC. Constitution wana ezondi Makabila zali président. Mais mandat des aussi là. Nathalie désaccord wana espace wana distingo wana ya Honoré Ngwanda koto na résistance na classe politique ba okuta na po ba yebisa pepe ba telema na quel discours moko oyo ko za moko je ne trouve rien. Wana lo liboso. Mais na point oyo ya benga ki attendre le boko elingo lakisa. Il y a un mariage qui s'est fait ou qui s'effectue aussi. Na trompe ya Papa Honoré Ngwanda na calibre na yaza. Akoyi ko s'aventurer te rolekana te va loba na batuke. Na lobby boye tozo sala boye sans abongisa makambo wana na se. Okaki a lobby na go tinda na bato a CNRC. Non. Non, Honoré Ibisa biso toujours na se ya mai na se mai lingo lakisa. Avant ya ça ali kamnyo so tasaki nini amonaki. Azaki déjà informé. Voilà. Siko Papa Honoré Ngwanda na maelo azana. Na philosophie belazana. Akoyi koyebisa batuka ke tolingi to sala boye siko ngasi na lobianga patindi bato. Ezala te. Na politique il y a toujours des arrangements. Preuve. Avant passer la CNRC, il y avait déjà des talk à talk. Donc basola ki na ndenge ya kuzu. Thank you. Tangu ya lobi eloko c'est que za likamoko esolo lama. Siko to yebisa batu mariage oyo ezani. Il ne s'agit pas de l'opposition. Opposition o lelo tozana ngo tozana 4 sortes d'opposition. To divisant on a 2. Opposition o balobaka ke bazana nini mais bazana bango côté Kabila. Non opposition o bauta na ba guerre bazana na position te. Tozomona na ba INC tozomona ba mouvement mususu ka soki ba RCDC ba ni ba na position na ba sibato Sénat kengwadon bazana ndire côté moko. On dirait pro Kabila, on dirait Hermope bazala na ba en opposition. To yena opposition au Congolais tela ramisu mais Hermope to mona bango normal te to ba collabo. Ezalini opposition o ba sangane ba onyo surtout sous comment umbrella ya papa biso Tshisekedi o ba bengi rassemblement. Na liwa ya papa Tshisekedi rassemblement ne kabani 1 2 rassemblement El Chibala o yaza premier ministre Kabila lelo na rassemblement oyoyo ezali ya El Félix Tshisekedi. Tango to lukasiko yo na batwana tout na 4 rassemblements 4 oppositions ou bien na zukaka na 2 rassemblements to lukabananyo baza rapproché ya vie Honoré Ngwanda pour te comprendre c'est quel mariage. Pour vie Honoré Ngwanda za mayele. Mais yo fandi na yo yebi balabu. Vie wana za mayele akoko beta makambu pamba te. Mais expliquez nous connaissez. Tanga na oloba bwe bandeko nzamba ko pesa nga mayele capacité. Mais ba ligne analyse nazo sala za vie Honoré Ngwanda yebisinga ngo.
ya ngana oyebisa bino siko po yepe azwaki mayele na mbongo azaire na ba Israël po aifungola pembe congolais nini miso botala na création ya CNRC Conseil national des résistants congolais premier porte-parole il y a Conseil national des résistants congolais ezalaki nani Mutuntu batu oyo bazalaki na ba vieux ba kiringi naza sir bato balongwa IDPS kala na docteur oyo Puila le 9 septembre il y a année oyo 2017 nga nazaka na Paris mais c'est Mutuntu bakutana na Chibala zaka na Paris bo vérifier na lobaki on a émission na yo mais tellement nga nazala na ngana no ministre na Congo te nani akoyoka nga po ba congolais oyebse likambo akina na contexte polémique Ernest Iboye non soki ezalaki mpona nga moko na oloba makambo te mais eza mpona Congo kombanga na kote eza ya one way ya vérité sikoyo mais c'est Mutuntu bakutanaki na Chibala mama na lisolo na bango ezalaki nini na yebisaka ngo na lobi ke ezalaki po ba réformer IDPS beaucoup remarqué un monsieur Chibala kei babane ko sa nini travail ya kozongisa IDPS ba ko sa na congrès na bango parce que ce qui le manquait c'était de l'argent mbongo zangaki nazo loba makambo bo moni na miso abengi soupe monsieur Chibala premier ministre Azumbong ba réformer IDPS ba sali congrès oye loba na mibeko ya règlement d'ordre IDPS que soki président zatena kasoki ya banini il faut ba sala congrès na éviter soki combien de jours presque 30 ou 30 ans je sais pas ça on IDPS te comprenez ba bimisi monsieur Chibala Mokonzi awa comme bisoto dénonçaka batu tout oyo bazo tangamana bato kanambe sans oublier à retenir Chibala aza premier ministre ya Kabila ya occupation au Vionora yebiango mais na kati ya mouvement au Vionora zali mokonzi CNRC porte-parole na ye Mutuntu akutani na Chibala ezala na silence radio et comment mater il y a quelque chose en dessous après quelques temps baye kolongola Mutuntu po ba mirmire comme ko pesa lelo ndeto ba Mutuntu aza deuxième secrétaire na bango za Keji wana zali nani membre ya ba parti ya Zoro Bilel o bazalo sur RDC sur nini ya bozo Zoro Bilel pourquoi za ko appuyer makamoto ko ya pe na point oyo bokonzi za sukali batu ba mona bokonzi bolonde biso misusu sikoyo mariage wana bandi ko salima na yaki analobi ke mukolo Chibala ko fandisa rassemblement na bango na bolenga ko bango nyonso tu oyo yo pona bango ezali Mutuntu ba ko fandisa eloko oyo Vionore basali CNRC parce que CNRC za na connotation que esangisi diaspora nyonso ba. Par contre biso tozate preuve tango bazo tanga ba signateur il y a CNRC batanga CCU ka signateur ezali ka papier à pamba ba pesa ba papier boke ko tanga ba signateur batangi CNRC signature te ce qui ba ndeko genre ne ba signature te ndeko yoto akokai ko zala wana naza na respect ndeko yoto mais eza CRCT ndeko yoto aza CRCT aza ndeko oya bundaka bien biso tuto yebi na koko wanga na ngote naza ba valeur ba respect belé na opesa na ye mais CRCT sikoyo tango bango bazo sa ba déclaration CNRC que na CRC na ba union tali pendant que CRC zate ezani usage de faux non ezani kuta non si ndeto zozonga na place na lobaki attribue à vérité za côté kuna te batu ba mona ngate na koza te pona ta na yende pona devoir et patriotique ya koloba vérité siko moni mariage à la place uteli c'est un travail fourni par qui Mutuntu Puila et autres koyoka na ba ona Chibala za mabete mais pourquoi balingi ba scandaliser pourquoi balingi pardon ba canaliser combat na sens na bango et puis ba scandaliser batu parce que Chibala est collabo
Tshibala est président et premier ministre ya nani ya Kabila. Na contexte ya combat na biso to bundaka koto na déjà beti libanda. Tu es na deuxième cas. Qu'on proposer batuana ba quitter l'institution. Mais tozana ba exemple belé. Bobo sana ngote ke monsieur Chen Tshisekedi. Asenga na batuana nyoso tout. Vont même bandi no ko futa bango talobi muta siégete. Est-ce que ba yoka rai? Ba yoka raté? Na landa lumba la kuta bibiso to teki banda kuna biso. To retirer mbo na biso te. To siégete. Tshisekedi azana nyoso. Esa batu mususu te. Mais si on aurait un sali ba appel au yabatu ba quitter l'institution pendant combien de temps? Oui, cause la troisième ou quatrième fois. Bateau satin. Mais comment qu'on le beloko? A lobby loko pambate. Tout en sachant que M. Nongwanda a maïele et puis a guéri na politique na biso. Et loko ya sali et koya kobala na kalate. Na démission ya nani ya Tshibala. Tango Tshibala kolongwa na institution gouvernement. Et kobima lokola makambo esimbi alors ba kokisa mariage wana. Or ko démissionner à Tshibala epesa nini mbongo. Et ko permettre bango ba asseoir eloko oyo mesono ngwanda ake oya bengi nouvelle plateforme ndeza coalition o ba ko sala na CNRC comme plateforme ya combat na résistance et puis plateforme ya politique kuna na Kinshasa bengi rassemblement El Tshibala. Siko anga na ye oyebisa bino na fingi na yo oyo ofinga nunga ofinga to fingi nde Congo ndeko nga siko nga na yebisika peuple congolais na yebisi o eza compromission o ezali avait échec. Pourquoi? Parce que Tolanda qui secrétaire général ya Pareko alobaki vérité il faut le bamaka soki ata wa mbala mabeto sa ni to le ba vérité ya ngonga na ekoloba non makambo to yebisi peuple congolais soki pona relation na nga privé et koki ko remettre en cause te makambo Congo non peuple congolais mais si on aurait moi na yebisi biso niveau ni classe politique bazo sala mabe. Niveau ni classe politique ya malamu te. To moni acquaintance ya Tshibala lelo makasi na Kabila. Oyo bato yo mesono ngwanda ko travailler na bango. Appel oyo salami eza ya félicité. Eza appel à Tshibala parce que baza déjà en contact. Soki batu balobi na ngana zokosa. Ngana okosa te na ngala tsabino lokuta na ne bandi na ser na biso ngana obenga sindi le kia candidat okeki a uta ki kokoma wa ke babomi ba congolais pas chinois babomi congolais pas chinois ça nini babimi se na mboka pas Kabila na mboka Jamaïka samba otola kisanani ke chinois na kutu aboma kite azokisa kinde meza accident moko grave chinois ngo pa azana ye na hôpital balakisi yango lelo ndeko oyo kofinga nga talanga na ser na ngai sindi leker el apariko nani aza kokosa est-ce que pour toi ça peuple congolais faut tokosa yango boko remarquer na lobaka okomona mutu azali kokoma makambu o bazo lukisa mutu tel azo tchaba master na ye ba lukisa bango non ndeko ezala na bible bazo benga bandimi ya bere il faut qu'on vérifie les écritures soki ozo tia la bise information o ezali ya lokuta c'est-à-dire ozo bakisa médiocrité likolo ya image na biso tokoki ko sepela na yango te oyo ezali eloko banda ko sala ngo banda kala ya kokosa mais oui bolanda secrétaire l'air yo zala ikunes bazali kokosa pe ngai na dénoncer eloko moko ezaki ya bien te parce que na ndimite bato ya Kabila bakoya otinda bato baluka oyebi ilunga o asala mbo aswimbwa ouais ba otinda abaluka ye en termani lelo nde tol bazana Kinshasa azana mwasi na azana mwasi ya abala mwasi mo mbo aswimbwa azana Kinshasa ilunga kenda ne Kinshasa les ba kangie kuna te dans la résistance il y a des gens qui voyagent tranquillement sans être inquiétés national ya Pariko ilunga azana mwasi saka na sala moi excès des ailes
siko biloko ya na lobaka peuple congolais ndimaka ngote o ba ya ko luka ilunga ba luka na Patrick Lukika zalaka ne a otambola na ye apusi vandi na ye asali makamna ye amemi ba na ye kati na ye France ake musala na ye o tu ya lingi asala so pe ko yemba yembine na okanga ye moko sera na so sindi leke so eza la manifestation ya Paris ko o mona na garde corps mais ceux qui ta ya genda ko somba bandunda na ye na France na Paris Kabila okangede tala ndeko soki nazobomba lokuta ya baseur nanga o baza bandumba soni ane koyela biso mkoba ozo bazemi ya mabe soni oyo nga na boyi yango na boyi na hérité buzoba na boyi na hérité mensonge na boyi na hérité faillite na pariko mais na lingi na bima mutu ya kotelema na discours idéologique et patriotique ya Honoré Ngwanda même si aza affaibli le ngai na kosiportaka yango mabete ngana yakate pona kumisa nde Meso Ngwanda en personne yakate pona kumisa Meso Ngwanda na faute na komba mais na yakinde ou bien mabe ya Meso Ngwanda baba na Kinshasa ngana yakate pona na kumisa ngo na yakinde pona kumisa biloko oyo ezomema implice pona libération ya Congo siko Meso Ngwanda era kutani na bango na classe politique tobo sanate lelo Vital Kamerhe asa pemeni ya Félix na politique ya kosala pression ba jela kababiloko tout ça peut pas bimi mukiapo bazonksi politique à pression Martin Fayulu azote melango alobi nini bango faut ba kende transition ça Kabila ouais coalition ya Honoré Ngwanda ezotendre la logique ya transition ba kosa nini ba mi retrouver parce que ba osala poids fort ko bo sanate El Chibala ils appellent à Lumbala zali Moutoua M23 mais nga siko na lina pesara conseil mba moko na linga ko souhaiter boy na ndenge papa Honoré Ngwanda za maele belé et puis papa Honoré Ngwanda Museveni na yebaza ba master et ko ba ki kozala bien non tozolo ba selon l'histoire Museveni na fana na kitambo Museveni président Uganda Museveni papa Honoré Ngwanda biba liena epondu na mesa n'est-ce pas alors na kaki Honoré Ngwanda yebi que classe politique est faible et c'est loko tata so ba sangani ba manquer loko moko bazana relationship a bien tena peuple yango peuple a tout ça magambo anate or Honoré Ngwanda en étant mutu moko ou bien bazandambu so ba yeko kuta na classe politique wala bazani awako bako dinda n'est-ce pas et ça loko la guta mai moko na kati ya ebale c'est-à-dire quelques makambo ya pour na kesani il faut ekoya na se bazwa yenda mbiye bazwa ya bango ndam mais loko esala la classe politique on ba mi retrouver herba bengla pepe ba sapuya kana constitution mais ce non na constitution ya lo bango charte ya occupation raison pour laquelle na début à création à CNRC na papa na biso Jacques Matanda na Mesenda la Wandala et simba quitté parce que monsieur Matanda s'apaisantait beaucoup sur article 64 mais ce non na linga yonte si comme mariage oyo zo ko sala na batu oyo attendre ba on le boko ba ko changer vision na bango c'est ça c'est bango pour na bango pouvoir eza élection ata le ba sali soulèvement populaire mais Honoré Ngwanda est-ce que démarche ya sali kaka poto za bana tolobate likambu ya Kongo eza na papa te na mama na mwana likambu ya Kongo eza biso tout oza ba congolais si toke ko voter mais Honoré Ngwanda a droit d'un seul bulletin de vote comme moi aussi je pose un droit à moko merci ba responsabilité peut-être ne ko mais ba droit eza ndenge moko alors eloko o nga na moni yango eza mabe nazolo bango tende batu musu babalisaka na moni yango eza mabe alors nga na ye na capacité na courage ndamba pesanga pour dire aux gens que ba résistant bondima makambo yo te soki groupe ndambo et trahir ba o ya vrai ba trahir te parce que monsieur Ngwanda baki soki bozana mutu vision mon côté eza lokola fusée ba parti ndambo ezanga tine kweya kana nzela ti o eza importer saka nini e mataratina suka ya sanga dina bato yo pona bato baluka pouvoir et non baluka ka libération
c'est que de massa mesonongo de comme na pouvoir pour un musu age bandi ko kende atika ba ser na biso sindi le kana bato mususu na kati ya makambu na Congo na transition pour makambo ndezo kendele soki kanamba leki na groupe wana et que ba koti na système te est-ce que vieux n'aurait na âge akoka suko bunda 10 ans lisus je pense pas voilà donc comme compromission alors yango ngana ye pona oloba bolaka na bino ngaliwa do salama mambo ebele eza problème te soki yo sa nonga mabe pona Congo na banga ko te bosa na bino mais na yende pona na loba vérité na sonné na yebisa peuple na betia la ya loba ke makambo eza mabe bandeko eza malamu te place tout ozali tozana respect papa no ngwanda tolingi to garder bolamo ya zala nango yango na parce que mesono ngwanda yebisa biso alobi asalaka erreur ya kokanisa ke cible na biso ezalaki bikolo mais lelo ayaki kosenga biso pardon alobi ke asalaki erreur vrai cible na biso eza nini classe politique bango mutu bakomisa komba na biso mabe ndenge nini changement eloko oyo eza nini or tobosana te na disposition structure asika ya pariko 4 vice-présidents et le président moko azali na charge ya kosolaka na batu ba opposant politique. À vous de juger. Mais c'est quoi il y en a 7 points où monsieur Ngwanda ici. Voilà, c'est ça cette ligne. Cette ligne on a le bel yango kitoko. Yo ma benyo zo mona nango parce que et que peu ça m'a bête ce qu'il faut faire la stratégie en place pour faire partir Kabila na régime naï. Ma bezali tant Tolanda qui y a Jovan et pas pasteur Bobo. Après ça qui exemple moi quand le bin à 59 na emeto et salemaka bilo pendant des pressions dans des epusaka roi belge ayako pesa indépendance ya Congo et linga ko talisa que nzela oyo ya kobundisa bato peut-être tozana makokite mais to continuer na bosolo parce que vérité na biso et ko changer te yango mutezo sala ke Congo eza la balkanisé te Congo eza balkanisé te pona ba mixage politique Congo eza balkanisé te pour une raison ou non il y a la classe politique non mais Congo eza balkanisé tout simplement parce que peuple congolais a réfléchi o yazali vrai patriote a telemi et puis azo bunda pona Congo sans but ya kozwa bénéfice mon songolo bénéfice nezaka Congo ça la libérer et puis kimia et demeurer na Congo voilà c'est ça ce que tango mesono ngwanda atiki combat oya sala ki banda kala azaki na batu wana te mais abanda toujours okende bien bon si quoi continuer na bango po azwa nini pouvoir to libération ya Congo soki libération ya Congo ya loba ke libération ya Congo koza na eloko mususu te zana nini mutu akote na mandoki fa bimana mandoki peuple akoyi ko bima mais batu msifu bazana na o batu bele ba bengisi bango wana o baza wana tozui classe politique tozui MLC des anciens rebelles Uganda UDPS azana ye na mindu kite combat non violence selon bango mais tout le monde a moins de violence dans le temps ouais bah on a bango voilà la ligne problème de na UDPS la ligne problème dans la classe politique était mais la ligne des problèmes na zarane na problème na lokuta na linga ngonde si on a la ligne na comprendre démarche oya mesonongo déjà pour l'avantage il y a yemoko tout avantage il y a résistance est-ce que tant makambo ezo salama a consulter nani na résistance musu baloba a consulter yo nani yeba ke na congolais voilà et là on ngane sa peuple congolais yangwana c'est une question monsieur Eza je pense que to fungola moi téléphone moki ce qui va permettre avant to fungola da ka ki ba funda na tribunal les ara ki bon mais tu as déjà confirmé mais tu as qui basé sur la mission et les cas qui na makamboloba qui na liwaya de konabiso au Azalaki je pense Azalaki l'un des secrétaires à Pareco que bakoyi ko porter au plainte peut-être na makambo yango na yebisi o kokota kasho na kazaka politique et d'Arabie ou bien dénonciation pourquoi Joseph Akota Kacho, Abima Boué Grand compte. Daniel Akota Kacho,
abima boye grand mokonzi ba magicien nyonso pemena na Nabucodonosor. Nelson Mandela akota prison kobima bimi boyebi kana. Tshisekedi akota awa kasho ba prison tango abima elevaye. Tala quiconque olobaki apporter nga plainte yekuta ko umisa ngai kutunele soka yebisa nga place akoti nga na bakiseli na aider pe na kosisa mukandango parce que mutu oyo azalaka ta kufisi ndeko na ye ya 10 ans mais soka ke na cimetière azolela azotia ba fleur ezaka souci ya ndeko wana zonga ta na bomoy ezalaka ndeko wana zonga ta na bomoy alors ndeko wana lokwa ko zonga sina bomoy boite azonga kana bomoy na makanisi o tozalaka nango pona ye po to bike molimo na ye kufaka te et puis milimo ba te kufaka te ndenge to yebeli alors ce nga nazo plaider pona ndeko ya kufu ndeko akufi mais M sous partenaire na azozala contre nga c'est que vrai muto azokunda muto wana bato ba lobela ete eza bato ba prétendre balingaki nga nazaka na Angleterre adresse na nge yebani nango ko porter la plainte na kende ko samba pour mutu ko bokulu bocho eza honneur moko basenga ko sakana te na ozelongo makasi so bazunga te balekata na nzela nayo na ozala wana. Ok. Tozo font le téléphone, to font la Skype, tozo chape na WhatsApp, bande kobo benga rapidement et vous allez pendant 10 minutes pour émission à 21h aussi pendant 10 minutes pour permettre bien de mituna rapidement et ceux qui aussi ici émission sur la wana. Donc tozo cha WhatsApp ezali et Skype na biso ezali Voice of Congo. Donc Voice of Congo et kanga mesika moko wana Skype na biso numéro ya WhatsApp tozo cha yango kala mingi twana na Facebook po bino pe bo mona yango ba bazena ba question ndenge tolobaka awa tolingi makambo ya violence te tolingi makambo ya incitation à la haine te tolingi makambo ya ba insulte te otuni motuna na yo ba ko répondre yo tranquillement soki okotina mafinga toika ko bandi to kata yo to so kotina ba incitation à la haine to babiloko moko racial to kata yo pe to kolongola mbala moko donc toche numéro yango wana na ba commentaire bokomona numéro yango wana na nini na WhatsApp likolo botala ba commentaire bomona yango wana donc ba oyo bazana mituna kotuna ndeko Ernest bobanda ko benga biso sikoyo to ba oyo balingi ba intervenir brièvement pona ko loba ba penser na bino bo benga biso sikoyo ndeko Ernest sikoyo na makambo oyo papa on ngo ndapesi ide na yo otelemeli yango yo siko solution za ko pesa parce que na temps za ko senga unité ba to jinde ko mo za ko benga awa sikoyo alo ndeko pesa kombo na yo bongo tuna motuna na yo papa allo ndeko ngakati to rappeler pour rappeler ndeko tezao le kasuste kati bon yi papa on aura pesi na yo ozali ko telemela yango mais yo solution ozali ko pesa parce que ya sengi unité batu nso baza ko luka unité ngai loka liboso na ina loba batu ba luka unité ya solo eza malamu mais na vie et loko oyo perdre o eza makasi na yo yango nde fo luka ngo liboso avant ko senga unité tanandoki eza la classe politique na Congo eza la résistant alobaka peuple na bango ni otunani aza bien na peuple moi je pense et loko oya ko sala sikoyo eza ko luka no unité na peuple na pona ko luka unité na peuple so que eza restaurer yango nde place auto komi fort ba leader politique ba koko sanga na bango nyonso tant que ba renouveler relation na bango na peuple te eza nul mais makamo mesono ngo na bengi lelo mais muta bengi saka ngo za mon ancien mon ancien ma bengi sa yango kala mingi te continue de colonner mais mon ancien ma bengi sa yango kala mingi te est-ce que toyoka ki mesono ngo na ndimango allo ndeko pesa kombo na yo tuna motuna na allo toza koyoka yo loba toza koyoka yo ndeko
je sais pas, peut-être coordinateur na ça bien te. Nga pona ngai force ya classe politique. Force ya biso batu toza libanda. Eza mutu mso teza peuple. Eza na mutu moko taza charismatique, mutu moko ko longola pouvoir wana lokola peuple, eza peuple. Mais biso bato tozo prétendre ko parce que leader politique eza lokola azo représenter peuple. Oza si on a bango tano ba représenter peuple. Bref, c'est ba si peuple na ville où eza bas millions d'habitants. Ba bima combien? Oka ba peuple, tout simplement parce que bazo représenter discours à peuple té. Bato bongisa. Tozo yoka yo tuno mutuna na yo. Allô? Simplement parce que bazo représenter discours à peuple té. Vraiment ndeko kende mo musika na ordinateur parce que tozo yoka bien te. Allô? No ba tuno mutuna na ndeko tozo yoka yo. Allô? Allô? Loba ndeko tozo yoka yo. Allô? Oui, loba tozo yoka yo ndeko. Allô? Toza koyoka yo ndeko loba toza koyoka yo. Tuna mutuna. Allô, pon ngana ndo kati ya na phone. Nazolo bande ngana yeba ngai za bukasa na se to solami ne Ernest na se peli na ndenga lobby yango na lobby boye ndeko nanga Ernest ngai na se peli na intervention na yo mais problème na ngai ezaka na tuna na yeba eloko nini zo anime yo na minute oyo oyebi quand même elite ya Papa Ngwanda na minute otana zomona yo okomi lelo yo ko na minute eza nini tango lelo yo okomi ko tsaneti ba sende na nzela ya Papa Ngwanda nene belo dezo anime message na yo bit na eza nini. OK, merci beaucoup Asili ko za mutuna na ko répondre. Merci beaucoup ndeko. Ndeko Ernest balungwa tu na pande ko bukasa bibit na eza nini papa. Merci Penande ko bukasa pour la question na yo. Tu na répondre. Et logo na lingina loba tout simplement Jacques. Un jour, ezalaka ba 18h 19h. Papa on ngwa na benga na téléphone. Abanda otuna makambo bo mayebisanga phrase moko lobi. Sokinga yata mutu aza malamu na vie nanga. Tokoyi ko kabwana na kaka soki azo comprendre makambo te ya bitumba ya Congo. Jour wana ezalaka leçon o elegaki ba leçon tout nazo pembe na missionnaire Ngwanda. Eloko o ezo motiver nga, eloko ezo tindanga tout simplement parce que na kozwaka kimia oyo nanu na zwate kaka soki Congo ebiki parce que depuis na banda otinda mbo na Kinshasa pas ceci la raté. Depuis na banda ko aider batu na Congo pas na bango esila kate. Je pense que pas na bango ekosila ka mko Congo eza libéré. Lelo Congolais za mutu asoni na mbongo nanga na maele nanga na okoka ko restaurer fierté valeur a congolais te kaka soki Congo esalini ebiki. Or combat ya missionnaire Ngwanda ezali combat o eko restaurer valeur patriotique, c'est-à-dire valeur ya bo vrai congolais o ya lingi mboka na ye ndeko bibliquement parlant parce que papa no Ngwanda sambelaka bato ebele bakoza na pareko balobi yango te mais tika na ebisa yo na libota ya Jacob un jour ezalaka na mwana na Joseph balingaka ye te tuka liboso mais tango ekomaka restaurer famille atiaka bandeko ne na gauche atieleki ne pe ya suka na droite mais papa na yera monaki ekokola lobi sikoyo suki na ngai ya pembe koko kweya mpo na moni yo mona nango koli c'est-à-dire amonaki mutu moko atelemi oyo akoki kolobela pe bosolo nalingi naloba boye missionnaire Ngwanda lokola Monsieur Tshisekedi bakoki kokufaka pamba te samba mona bato e bazozwa relève bato bazwaka relève eza bato te babetelaka bakonzi maboko mais eza bato balinga pe bazongisa bato ango na nzela koto na moni mabende place wana ko sentir que koli. OK, merci beaucoup. Merci tozo yamba pele mususu koyo ya ndeko Igor
bato kobenga mwa mingi aza kokota ebele toyamba nanu ndeko skat oyo eza mwa matata toyambi ndeko Mbo. Bonjour ndeko Mbo, tuna mutuna na yo. Bonsoir. Vraiment, ngala zala mutuna mingi te rotuna parce que ngai na séparation mutu azo bunda mbana na busolo. Ozo comprendre? So mutu zana na constance. Moni ngai to tikala kozala ta pare côté ba biso oyo. Mais tozaki ko soutenir ba bitumba nyonso ezalaki ya bien. Moni même to soutenir ba monsieur Tshisekedi na ba koyamba na ba King's Cross ba musu ba boyaka. Je te vois ba risque wana za mukuze ndeko Mbo po bandeko baza mwa mingi papa ndeko donc na yeka juste là fona j'étais ba flair na ndeko likio na courage na ye moni makamo mingi biso ba congolais to koma ko linga mingi ko préférer ko yamba mingi bato mabe moni so hotel lelo même ba mission na biso o ba za ko teka mboka baza ba succès ko le kalem susu bandeko bazo bundela bosolo na ndeki ndeko loyoto na ndipe lelo Ernest na émission yo so hotel ba message bazo pesa o ezo uta na fond na kati na bango eza ba message o tam susu na miso ba congolais fallait batombola yango ba kena on litoke na likolo mais au moment na tile lo ba chaque fois ba tombe na polémique tout ça attention à polémique té ba mesonore banda ba bato nyonso ba sa politique oh ma kati aïe allô Continue mutu mususu mbala moko Skype. Allô? Je rappelle de combo, toujours rappeler yo de combo. Et puis c'est tout. Donc vraiment de merci na ye et puis na yo na ndenge bozo kumbe la makambo. Vraiment ndeko pa omona kazana ba contradiction a benga yo aye a pesi message na ndenge sengeli po biso to kotaki bitumba o résistance. Donc na biso na ndenge na résistance boy. Nana tenté à négocier avec un politicien na minute donc parce que baroyo quand la biso baroyo la bisoté baro changer na peu position na bango te po to yebi bango déjà donc vraiment ba flair à tour ndé politique on a courage et puis analyse au ça là pour biso c'est ça biso passe comme on a nene vie chaque fois chaka loboko mutazora na été mazo connait fallait asa la action na mususu asa la action ezo c'est la résistance ça là mais il y a zo que nous pesa ba loboko entre temps ils sont pas biso quelque part biso résistance pour ça la action tout l'accès que tous ça résistant ndenge biso na Londres lumbe moite mais zone rouge mais pourquoi qu'on nous pesa ba loboko na loringe donc ça m'a trop merci à toi na mission kitoko merci beaucoup Ndekombo merci beaucoup la contribution non to moni ndeko kumani wecha bengi biso mingi toujours rappeler après to ya bande ko moko ya suka après to kabwani allô kati yemo ko susu bate comment allô est-ce que koko longa le bosseur ordinateur s'il te plaît Ndeko allô. Est-ce que vous avez un ordinateur, s'il te plaît? Francos. Ouais. Bonsoir, Francos. Bonsoir, Ndeko. Est-ce que vous se présenter au Tunamutuna? Bonsoir, Francos. Bonsoir. Ezaka question mukena na tuna Ernest. Vraiment, Razo Bundela Mboka comme il faut. Pour un discours à Papa Ngwanda. Après ce discours, na malamu. Attendez le beaucoup na opposant à Bazana Kishasa. Auparavant, ça on pas opposant à Nate. Alors, pour le moment, position à l'Ikio. Et ça contre Papa Ngwanda, parce que Papa Ngwanda a toujours résistant. L'Ikio a résistant. Et maintenant, pour moi, pour nous balai, c'est comme s'il y a maintenant une contradiction. Et comme ça, ceux qui ont toujours comprendre entre résistant et résistant, on se comprend pourquoi Papa Ngwanda a attendu le beaucoup n'a pas opposé à Congo. C'est ça qui sont dans notre monde. Ok, merci beaucoup de Ernest à répondre rapidement après tout Mandero Msusu. Ernest à vous répondre na banjo comme question na ye. To benga ndeko Msusu azali ko benga mingi to za ba question bongo répondre on bala moko bongo to kabona pe émission ici là. To benga ndeko Wechi to za ko rappeler sikoyo. Yamba, allô?
Alpha. Oui, bonsoir, Ndeko Ekumani Wechi. Ah, Matondo. Na sepeli kokota na émission oyo. Bango batata bandeko émission eza très sérieux. Tozwango te nazo émission te problématique oyo tozo pesa na kati émission yo et c'est concerné ba vie na biso. Vous savez quand vous êtes des hommes d'état. Oui, vous allez bateau bazali ko sala politique ndenge ndeko langa zo sala wana. Il faut dépasser les sentiments. Il faut que vous ayez la capacité de faire taire les sentiments na biso pour objectiviser. Nga na yebi papa. Na vandi na yete, na kutana na yete, na yebi yete. Donc je juge la personne sur base des propositions où il y a na table. Et je regarde si ces propositions ezali na cohérence na combat politique na ye. Et ce qui est coquille kozala un plus na jonction na opposition. Nazali wana te poto loba aye saki biso minduki asalaki boye na moni bato musu baza ko benga sindi le cœur tozala to kota na maturité politique. Ce qui tolingi to diriger Congo ya lobby, Congo ya lumière. Nous devons nous-mêmes être à la hauteur. Papa Ngwanda a cette proposition. Proposition à l'Iluboso à lobby, il y a zali moto résistance. C'est-à-dire, à ça qu'on croire que na combat politique, il y a élection. Il y a organisation, structure et institution à l'ère actuelle. Libération et Amboka. Voilà base naïe. Maintenant, ce qu'on a première position à la politique. Au moins, il y a échoué dans la négociation sur négociation. Nous avons croire dans la résistance. À chaque fois, qui tout ça, ce n'est pas mon problème. Mais à l'objet, nous, l'action politique n'a sens. Papa, tu sais qu'il est en Koufaki, et à son âme. À cela qui est rassemblement, pourquoi? Parce que la Mindele va dire qui est. Bozo kende na dialogue na M. Kabila benga ba policier nyoso bazali ya bio on va koyi koza obédience aux policiers pour bossa la bloc commun bossa la négociation na M. Kabila. C'était ça le sens du rassemblement. Le rassemblement est conçu na logique il y a dialogue na les pouvoirs en place. Mais ezali appel oyo eza différent appel oyo papa onorongo na zo sala sikolo. Comment est-ce que question Mukuse s'il te plaît pour battre c'est la pour attendre quand ta question non Mukuse pour to appeler bande comme ça pour to continuer l'émission s'il te plaît. La dit pour le bas 2 minutes n'a ça extrêmement déçu. Na bateau bazali venant de la Pareco. Pourquoi qu'on a la cuisine interne na bino comme l'idée ça c'est cuisine interne. Comme ngai na la cuisine interne na moi sinangai. Mais nous ne pouvons pas et kokotia bilo qu'on a vu sur la cuisine interne est-ce que vous analysez 7 points on a très bien mais 7 points on a très bien ngai comment le voici la lobaki yango la sa moto la yambo na lobaki yango le 3 novembre pas passer bobo. Est-ce que vous avez analysé les 7 points ou bien zalika ka ba réaction émotionnelle mais ba mindele ba ba discussion na bandeko okomona ayingaka yete mais aza obligé à discuter pour l'intérêt ya mboka. Bandeko tokola tokoma na mwa mayele. On ne va pas construire le Congo comme ça. Muto alobi ayete ngai boete asalaki boye sindi leke. Ce n'est pas de cette façon là, c'est honteux. Génération na biso mteke ekebisa so sabana kimbangu bana mayele. Merci beaucoup papa, merci beaucoup nabandi ndeko Ernest asili ko ba point na yo à ko répondre yo na ba minute ezali koya bandeko bazali ko benga na WhatsApp sorry po tozaki connecté. Merci papa to réponse na yo bandeko bazali ko benga na WhatsApp sorry ezalaki connecté te WhatsApp ezali ko connecté sikoyo ndeko Francis soki ko benga poto zoyo rapidement tozo benga ndeko CNN wa benga kibiso mbala mingi azwaki te po atuna pe question na ndeko Ernest yo koma ba question nyoso obongo to Encore répondre deux rapide. On va répondre rapidement. Ça va moins rapide papa. Oui, parce rapide. Toura Liboso et Zanandeko ya Lobaki pourquoi ces désaccords au Monani entre Ngana et Meshengwanda.
bandeko natikali koyeba te na komba ya mboka soki bokozala toujours d'accord soki koma ma place nini kozala d'accord te na monsieur Tian Tshisekedi monsieur Ngwanda abengaka toujours monsieur Tshisekedi grand frère mais azalaki d'accord te na démarche na musu politique kozala d'accord te na ba point musu ya Mobutu elakisi te ke monsieur Ngwanda aboyaka Mobutu po Mobutu akufi bandeko place wana nde nazali kozongisa appel ya kolakisa chaque fois soki toza na niveau ya mboka bokendaka na makambo na ba niveau mikete s'il vous plaît wana eloko na ngai na yebiso ke parce que yo moko en tant que papa na mwana bokoza pe na désaccord mais longoli ki tata na yo to be ki mwana te pemena affiliation na yo longwe te ou bien entre frères et sœurs relation fraternité kufite ou bien na mwasi relation mariage kufite ndeko na kati ya parlement ezaka na ba discussion yango nde mute tongaka mboka ndenge nini critique bino boloba yango désaccord vraiment place wana peut-être boko sunganga nga na yebi yango te bino boyebi na kitina ndeko wechi tala ndeko wechi ezalaka penza malamu selon bino bolobaka to koma na mayele mais makambo na ngina loba na invité yo pe ndeko mata pe na niveau na matisi ko po yo comprendre tango lobi cuisine interne na ngana tuna badi banga premier ministre ezalaki cuisine interne l'issue à IDPS Chiba la premier ministre ezalaki sur cuisine interne na kati ya IDPS na présence ya papa Tshisekedi bafundi Jacques Chaban ezalaki cuisine interne ndeko na profiter pour na benga yo na adresse à likolo oyo bengi ya mayele peut-être obosa na epona mais ngina biso eloko moko makambo yo za koloba ke mesono Ngwanda bia zo kwa na ba élection te ndeko wechi je crois que ebi histoire mokili peut-être ko lekanga na ninga ko bata ya ko bota mais ngina yebisa yo classe politique nyonso oyo nini basala ka politique na mboka wezo kipe soki monsieur Ngwanda ko na ba élection te azana poids politique nini o ko convaincre bato wana tout o ba croire kana ba élection yo tanga histoire ya ani c'était na kati ya kuna ya Afrique du Sud basuka wapi na négociation te ya pouvoir mais monsieur Ngwanda lingaka libération ya Kabila ta longa malobaka libération ni ko ba na système ekei mais classe politique o yazo sangana bango n'est-ce pas bango ba na système comment on changer système mais c'est wechi to matalikolo pardon avie poussa na likolo pour na niveau ya cette robuka banda ko pe avie ko pela moto. Merci beaucoup. To yamba bandeko rapidement baza ko benga biso na WhatsApp bandeko fo bozala moi mokosi na ba question na bino ndeko ya droit tozo rappeler au kala mingité ndeko est-ce que ko tuna motuna no rapidement et le bon moment makasi pour bazo yoka. Oui, bonsoir Franco, c'est maman Victoria Dimanja, ça va? Ça va maman. Est-ce que vous avez rapide s'il te plaît maman? Ok. Je suis allergique à l'injustice. Pour Ernest, je suis vraiment désolé. Vous êtes désolé? Je ne sais pas si... Oui, si... La politique toujours pour l'ambassade des femmes congolaises. Nous sommes humiliés, violentés, tout ça. Et quand je vois Ernest parler toujours à mal d'une femme, moi, ça me met mal à l'aise. Il m'avait combattu. Ernest a yebinenga bundisangai. Je ne sais pas s'il y a un problème avec les femmes. Un peu d'égard avec les femmes congolaises, papa Plangai. Les femmes mingi. Un respect dans moi si. J'ai déjà des problèmes avec quelqu'un, je la connais même pas. Ils ont été sur Kazam, Congo, je ne sais pas. Mais ils ont un peu à langage, un peu d'égard dans le langage que nous avons utilisé pour la femme congolaise. Nous avons assez souffert. Nous ne pouvons pas permettre à NS de continuer à nous dégrader comme ça. Cindy, Cindy, c'est une femme, c'est ce que les hommes métiers, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire par Cindy Lecker, mais pour moi, c'est une injure avec. Quand on abuse une femme congolaise, on abuse toutes les femmes. Et je m'insurge contre ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Dimanja. Merci beaucoup. Bandeko yo bozai kobenga to ko Zoabino ndeko Francis zala moi brief na motuna na yo et zala moi rapide na toza ko yoka. Le bon makasi ndeko
Vous avez dessus le comportement Ernest. Et puis, Honoré Mbanda a fait 7 points. Appel au Sali beaucoup au attendre, appel si ma condition. Comme Mbanda Mbanda n'a pas sangana batute, a tché ba mosiko devant le fait accompli. Et donc, Kitato Mata, ceux qui te sanganité, et l'autre moko ko salamati. Ngai naza combattant, naza résistant. Biso pena ba ndeko a na Paris te yoka na rati. Mais to komi ko solo la tobi. Ceux qui te yokanité, et l'autre moi aussi ma. Et ça baza classe politique pourrie, baza corrompu, to reconnaître Karabangote. Mais à un moment donné, nous devons la Félix Tshisekedi na UDPS, baza comme tout ça peuple là, c'est pas quoi ba hi peuple là ko na balabala. Jean-Pierre Bemba na poser Sigaza a ko ba hi peuple là ko na balabala. Ye Ernest nana ngo ko yoka. Il a même pas de maturité, mais les autres oh, ndeko ba insulte ndeto boy makambo ba insulte ndeto boy ndeko. Merci bandeko ba insulte ndeto boy on intervenera mingi na ba émission na biso mais nek to biso awa makambo ya ko finga ba invité to ko dégrader bango pesa malamu te zalaka na moi maîtrise. Allez tozu motuna ya suka oyo ezali ya ndeko oyo tomona ka déranger ki biso moi mingi ndeko Ernest joyeux zela oyo za motuna suka ndeko tuna motuna nayo loba makasi dozo kayo. Merci beaucoup Voice of Congo. Merci pour nous permettre de Koloba na émission na Bino, nga komona nga Jimmy na bengi bino à partir Allemagne. Vraiment nous na félicité ndeko na lingi na félicité ndeko Ernest. Na lingi na félicité ndeko Ernest pour na émission ndenga intervenir penza na ceinture maturité ça. Peu importe oyo batu bazolo ba contreyer que o azo benga bo sindi de cœur o bo maturité bonabo. De toutes les façons azo développer ma solo na bien andi ma ba insulte nyonso bakolo ba na eto ba reproche bako sala na hein. Moi vraiment je l'encourage depuis que alongwa na Allô. Bon tout le monde aura de kabungi biso. Contre ma discours na parce que na mona que ça qui basé sur le ya Apareko. Et depuis à Longwa, et Nazana. Allô, Loba, toujours Kayo. Donc, depuis à Longwa, à Pareko, na Santa équilibre, makasi, na batir na ye. Et ça na ngambo abatia UDPS, et ça na ngambo ya batu ya Pareko. Il a le droit. Oui. Donc. Merci beaucoup Ndeko parce que tant est commis kokende musika tant est commis kokende. Merci beaucoup. Merci beaucoup Voice of Congo. Merci beaucoup. Ndeko Ernest wana ndeko wana ezaki mingi pona kumisa tozomona ndeko msa ko question mutuna suka tokozwa ndeko zala rapide mafinga te ndenge tolobi awa soko lobi mafinga tokokata tuna mutuna nayo. Oui, bonsoir. Est-ce que koko kitisa mungongo ya internet oza kotala ndeko babe? Ouais, toujours koloka osiko. Est-ce que vous avez possible de passer une émission à vie? Est-ce possible? Mais vous avez bazoko tozako yoka papa loba. Azako yoka tuna motuna papa. Ouais, bonsoir ndeko Ernest. Bonsoir mon frère. Bon, ngai combattant babe masombo na yangandi yo mwa mingi. Na lingaki na tuna motuna moko. Na moment oyo longwe na Pareko. Oza ko dévoiler déjà ba secret oyo bino bovanda ko bomba. Pourquoi au tentait au zelika ka moment olungwa pour le ba oyo
au moment baninga to bakomi koloba ke bato to basangana siko eza division, on peut appeler ça la trahison ou bien aussi quelque chose ou bien côté au moni au voyi kotika peuple na désordre parce que ma vérité au biso banda koloba liboso on nous inciterait on va ko finga biso sans que on va botika makambo oyo eza beauté biso toi qui aïe lelo tu voulais parler d'un jeune qui habite avec nous à Paris 6 euros mais tu veux qui li solo en côté parce que c'est ngapé to ba vérité alongo pa na biso to yeba eloko to sala été peut-être yo pour révéler biso makambo oyo banda ko sa petit il était un de vous parmi nous qui créait des désordres sans savoir c'est Tomi Tonaba mais lelo eza ba révélation zo sala moma bandi ko bazo dinga basanga si zo sala ba révélation mo za ko étonner peuple les 31 décembre c'est pas longtemps. Pourquoi c'est dit qu'il fallait que Bandango l'obi poto préparer par le peuple congolais dans la matière, dans la maturité. C'est des désordres, ça on fait mon toit. Bon, merci beaucoup de Kobabe. Merci beaucoup de Kobabe de Coronel Stasio Ango. Pour nous, c'est là qui tourne pour banda ko ça la réflexion pour nous c'est là qui on va tout comme les 31 décembre à la mingité pour cause là quitter pour la ligne Nathan. Donc merci beaucoup de Kobabe l'intervention de Ernest namoni ba question to sukiwana répondre yango bongo to kabwana hello. En tout cas merci na profité on a remercié na ndeko Mboli Passa parce que na zaki mingi na répondre kuna na intervention na peshi et na yebi koni na ko le baté batutu ba yebi pertinence à combat na constance. En tout cas merci nzamba batela o mingi na kopesa merci ebele na alingana benge excellence honorable et parfait kanko parfait kanko. En tout cas chapeau, en tout cas les beaux gars ça va pena merci et puis na bandeko tout au solaka na loba boye bandeko moninga na tambola bo nga Ernest Liki avant de répondre à ma question naza besoin sur muto alinganga te muto esingaka linganga ayebi place za salinga et puis nga za musicien te na tambola ndiapo balula nga yo ça va non na makambo mboka za makambo te za rapo ba sepelisa mutu non za rapo vérité bituma mboka so okotya ko contracter ko bima mutu na yo okufa na osa bitumba Congo te pour na jouir na bozui mais nde pour na pesa vérité bon sima lobby vérité ane botelo musu atanga na lekani nanga c'est ça définition ya komba nanga mais na ngina banda ko répondre bon Maman Dimanja maman na biso à Londres olobi oza désolé c'est bon maman je comprends quand même na ndenge na nga mwana na yo je ne pense pas que depuis makamtu na kosala yo kosepela kaka et puis naza mwana oya liboso to yo oza désolé lelo peut-être oza désolé lelo o comprendre lobi oza na esengo olobi que pourquoi nazo parler en mal de Ngwanda ngai boye na mpeshaka yo mama Dimanja eza eloko monsieur pona zwa temps ngai awa na UK na Londres na mona yo ndo zo telemela Ngwanda na ba réunion ngai moko Ernest Liki siko réunion ya pariko esalami na Italie ndeko oya yo po yo lingna loba bongo na loba bongo bozani munoko moko Patrick Lukika mutete la journaliste pendant que nga azaki no na réunion 2 semaines na Londres zo critiquer Ngwanda sikoyo ndenge nini olinga ko changer mbamo puno kende ko présider réunion oya pariko na Italie mama Dimanja ngeza la lokuta hypocrisie na lobaki non je ne comprends pas le discours à mama Dimanja si elle est invitée mais elle a tenu ce discours boyeboy na lingina zo moi clarification à likambo soki bo solo li entre bino lelo yo lobaki na zaki mabe na empêcher que je regrette mais ça problème te soki pona Congo na hotelema point ya suka oyo lobi ya Cindy Leker mama Cindy Leker aza valeur na Congo mais valeur oyo eza na sens ya mabe lelo etango baza obenga monsieur Ngwanda na bakombo na tikala oyo ka to intervenir na émission lobi ke po ani bozo benga ndeko la bino ya mobile na kombo wa lelo yo lobi raison ya ba mama ba pesa ba mama nini mais ngana yebiso na réunion mo na lona bi mama so biso mibal tozolo ba yoka biso parce que biso nde to kota détention ma Dimanja yo na kota détention atena avec beaucoup de respect na zala ngopona na komba mama na ndenga mabete soko zo kotela kandi ko lobate oyebi tso za rekoni oyebi bien kaza mutetela komba na biso za bikolo te ekolo na biso za moko za Congo
So côté la nani mama oyo, côté la pe mama Marthe. Côté la pe moi signon sur na Congo. Et vous avez malam parce que nabi ko bunda pe malam mais sans oyo, olimbi sanga ce que monde peut-être na lobi moi précision pour na émission, yo kanzenga na ko beta de précision au moi je passe na ba détail. Nandeko Francis na Paris, aza dessus na comportement na ngai. Monsieur Francis oza dessus na comportement na ngai, je m'excuse. Ce qui ngai makam na lobby est dérangé, mais ce que la vérité, na retirer pardon na Seigneur. Ce que la dessus la vérité, na retirant. Au lobby que na maye l'été, merci ndeko, na buzo bananga. Peut-être likambo na lobby nde sindio benga zoba. Yo muto mayele. Et dengai, et de Congo. Ba Congolais bazoba nde muto ba votaka. Ba Congolais bazoba nde Monsieur Tshisekedi ayebise banga lobby amenene ligote. Ba Congolais bazoba nde babimaka na nzela. Ba Congolais bazoba nde bapesa lokumu na ba musicien ndeko. Ngana ndimi na za la place mona bango. Yango lelo na révéler autant mona ngana sa ba émission. Ndeko na koza na veste na ngana la tarate. Pona kontaka bato bayoka biso bazanga veste. Lelo na révéler o yango. Eza pomte yo muta mayele ndeko futelanga classe na za na mbongo tena bakisa mwa mayele ko salanga malamu. Po ya suko lobi nani akoyokanga. Yo yoka kaka bato esi bayoka bango. Mais mituna question lokola yo pena no bayebi te nani akoyoka. Elikola tseke biso bato bayeba biso te to na vérité te. Nzambe era kenda ko loba na batu. Batu bazalaka. Nzamba ponaka batu. Ezaka na milia batu ndeko. Je pense au bina maël était yo muta maël belé ndeko. Tala dikambwana. Tu kana répondre combattant ya munene pe babé venangai merci belé mais na combat yo ebigaga. Et ça dans un système. Olobi pourquoi na ata na zeli batan on est belé. Et ça solo. Mais avant de répondre likambo, muko musu bozana na radio bendele. Yo na ndeko zoro bilele. Bozana mboka moko. Tozo discuter sur vérité. Ndeko zoro bilele oh le là ça va appuyer marambo oyo avec respect na ngwe pané. Abanda ko appuyer constitution luluabu. Azo supporter Vital Kamerhe. Et là on y a commis ça la boy. Ngai na telemela pour na yebse que non ndeko nzela on a te Vital Kamerhe amabe. Msusu na telemela kayo eza na ba point oyo ngana muna keza solo. Toko ke na ngobongo. Mais na mokili muta ko karaté. Ce qui ngana telemela ki pour la vérité, oh peut-être ngana za ko ignorer na mopandi mukubwa yebisanga vérité ngo comme ça ngana oleka na habité na telemela ka ndeko na biso ya komba vie na âge mais na komba yo yebi babe masombo eza mabe na ko s'excuser. Mais ce qui na telemela ko na likambo na za na raison mukubwa. So pesononga faute boy eza pe mabe te eza malamu eza komba. Mais loko mususu nazo sala ngote pona o ko négliger appareil côté nazo sala ngope te po ba pesinga mbongo non na yeba bato ba corrompa bato mais ngali na tune loko moko biso tout olandi po mama dimanjabi nazo benga ndeko na so sindi leke la benga e candido keke a uti ko koma article ke chinois wana o ya bomi mutu na côté la kanambe te bo yebi komba na compte en contre kanambe ke chinois wana azali mercenaire abomi mbalmo ba évacuer ba kimisier mais ba ko la service pas jamais ka sambake sinon moi zap na Congo ndeko na ngai siko ezaka rapona nazali résistant résister lingo la tsalo kutate résister lingo la tsete ke na bomba ka lokuto be ndeko na ngakosa ka ndeko lokute za ka solo mabe o lingo lingate ko polisa yo bi ko e ko salon nzoto solo ngana boti bana komba ona koti na o tezo tika la vidéo na boy lobi bana nga bayoka soni omoni komba tout osalaka mais sonori ngwanda soki na appareil ko nyonso mutatelemi alobata oyoka soni mais omoni ka nga yo bazo critiquer nga yo ba oloba nde mutu na tika lisiko ko simba drapeau à Valère mais sonori ngwanda misunde bali koloba te ba yebi pe makambo be ba ko koloba mais na nyonso tout pour na répondre Jésus Christ Kimbangu Lumumba nani andima gaye ba la vérité mais le lo bisoni tout okoma Lumumba Kimbangu tozo tanga Jésus Christ na époque na baona na ndima vérité na peut-être bon ndima nga so na zate peut-être bon féliciter nga so na zate yo lobi nazo zelata mais ero nga na poata kama makambo papa Wemba na lobi yango bien à titre personnel ba sale ngai na ba article na appareil ko communiquer
Maintenant, tu as secrétaire général à Païko ou tu Koloba. Mais à Bossani, article à Païko, disposition, moi, écoute, que seul Moutaboui Koloba, au nom de la Païko, ils ont apporté parole à Païko. Est-ce qu'il a apporté parole à Païko? Si vous avez au nom de lui-même, dans l'émission, est-ce qu'il y a eu une révocation? Ndeko. Si vous avez un papa Wemba à l'époque, na zelaka tant autant, na banda au lobango depuis kala, ti lelo. Mais, na comprendre, peut-être na koma ki na isiko yo linga na koma te, mais na promettre, na amutu. Peut-être na zaki na ba élément te, yo soza na ba élément kulutu, otali singa na lobango, na promettre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nabanzi, ton combinaison de émission de Cornet, aussi de répondre à question sur l'émission, c'est qui vraiment émission moko mouvementée, bah tu vas bengi. Mon qui l'opinion d'ailleurs, mais quand même, bah tu vas lui la vérité d'abonder tout le bagage. Ah, tu l'inga ramafinga te na voix of Congo, tu l'inga rato solo là, pour na kosolo la bouyene et ça la keke, toi avancer, token de liboso. Na bandi ba basi ko na biso baza satisfait na ba réponse, ba baza satisfait. Peut-être la prochaine fois là tu rozala sur de Cornest beaucoup de ces opportunités à ko benga pe ko tuna to banda ko sala ka ba émission à phone ouverte boye pour na ko permettre ba congolais de s'échanger sans mafinga pe to solo la malamu pona Congo et kende liboso na bandi to comme na suka émission na biso moi à la fin de Cornest pour to kabana. En tout cas on a profité na pe sa ba congolais nyo sombo tebele na lingina lobelika moko ngana leka na raté ou bien to loba makambo te poto so ba poste ndeko to sala rapete poto yeba na obie batu ba yoka biso te. Omoni na Congo so na ina yeba na minute pour na ndeko Francis ici fina poster ka vidéo mutakala na oyeba na makashi moite na ko sana ngam ou bien ndenge batu msu basala ka bimina mwasi achena ngo na ko yeba na c'est-à-dire buzo bana Congo mutu ayeba na ka plus mais ngana bui mesonore ngwanda akota na politique oyo wera okoma député na bui meso kombwa mesonore ngwande kita na komba oya sali to bosana te na bitumba tu mesonore ngwanda bundi azayesu na baninga na ite parce que alobaki vérité lelo nga pe msubo yinanga na kozala nga moko pona vérité na lobi mais ekomi na temps o ba congolais baza réfléchi bazali ebele même sunde baza na temps koloba te na oti musala mais pona bolingo ya Congo na leki na loba parce que o nzamba chepe malele pananga lobi peut-être na ozala na ba indisponibilité na kokoloba te na yango na ebisi ndeko nyonso place aux alliés le courage que tu as l'intelligence que tu as ta sagesse et suffire na biso pour te libérer Congo lelo eloko il faut to sala to renouveler notre relation avec ce peuple là au biso to prétendre peuple est-ce que cela on a peuple. Est-ce que yo yé ce peuple en azali? Ngai so na zoloba makambu. Peuple alingaka yo zoloba makambu. Oyo yaza na ngona motema nde akolanda yo. Classe politique baloba constitution. Peuple alingani makamba constitution te. Peuple azo zelanini renouveler relation na peuple, raison pour laquelle tout monaka ezalaka ba matinée politique, ezalaka ba conférence banini nyonso tout, ezalaka bongo. Ngana yebike nzela wana oyo bazokene nango ekozala malamu te. Pourquoi? Parce que kozala na ba rando ya baliwa. To boyi to libérer mboka, ou bien to retirer mboka système etikala, comme ko boma ba mesonore ngwanda na batu mususu ne ba boma Laurent Désiré Kabila. To lingi angote, to lingi to batela ba valeur. Pour lobby baza ba coach na biso ototika nango na cas contraire en tout cas na ndenga mabete na lingi batu nyonso tout na osala ngo pona bolingo mboka et puis ce qui le longaza Ernest et puis peut-être na analyse on azo ça c'est pour les Congo et non pour ma famille non plus pour mon business personnel. Par contre, c'est juste pour les Congo. Les Congo qui ont un bien commun pour la bisognon surtout. Alors, ce que les hommes l'âme jouent pour la bisognon. Tolongo la suena zoba mambo apareko ongwanda. Tolongo la idée sur mutaloba apareko mutwa Tshisekedi. Congo eko zala intitulé ngwanda et Tshisekedi. Ça c'est faux. Mais ba idéologie na bango ya bien tokolanda. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nabandi bosi sokoyoka ndenge de Cornet Siliko kanga émission. Donc restez branchés sur votre site de référence sur sokongo.net. Tokozonga razongaka, tosola rasolaka mingi, ngai ndeko Francos, nakozala ranabino de temps en temps pour te développer. Restez branchés, à la prochaine. Bye bye. Bye bye.